Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Congo Kinshasa mbote boza tellement belé ya kolanda magazine d'actualité en lingala facile plus 243 ya mukola lelo bandi mbote nebino. Ambiance ezalaki na ndenge ya kosakana te avec impact pe idéologie week-end eleki na kananga chef-lieu ya Kasai Central. Botu nanga nini ezalaki nde po bazalaki koyamba mfumu ya mboka chef de l'État ya République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les bétons de la République Mukwantombolo d'Afrique. Awa mfumu ya mboka aussitôt arrivé azalaki visite d'inspection pour ne se rendre compte na état ya province oyo ezali actuellement ravagé na ba nombreuses têtes d'érosion. Neti awa na site érosion ya CNCC en plein cœur ya Kananga Mukwantombolo akitaki personnellement pour na kosala lancement ya ba travaux ya sauvegarde d'urgence na cadre ya projet d'urgence pe résilience ya Kananga. Awa ba tête d'érosion ezali menacer voie ferrée pe lisusu route nationale numéro 1. Après plusieurs allocutions, liboso ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, directeur provincial et office de voirie et drainage OVD, atalisaki ba activité oyo kozala réalisé na cadre ya projet oyo. Ces travaux en soi constituera à la construction de collecteurs, la stabilisation des talus, ainsi qu'à la plantation des espèces végétales. Tandis que le projet sur le site PK 706, ce sont des travaux neufs auxquels l'entreprise non l'OVD fera face dans le cadre de ce projet. Place Naba Acte, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé na lancement officiel ya ba travaux oyo à travers pose ya première pierre ya construction na présence ya ba autorité ebele tant civil que militaire na population. Ah oui, boende zalaka na misala ya boende mboka ezali kotongama grâce ya volonté pe vision chère ya mokonzi ya mboka Mukwantombolo d'Afrique, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Yeke yo. Acte 2, il y a ces jours, il y a chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kananga chef-lieu ya Kasai Central, ils allaient qui marqué na ba série ya ba audience et sika wapi ba personnalité, ba se succédaki na palais présidentiel et sika wapi ba autorité traditionnelle pe provinciale, ba solo la qui sur o etali état ya province na bango. Ensuite, Fachi Béton a consacré qui reste ya journée na ye na série ya ba visite ya ba travaux ya réhabilitation pe construction en cours na plusieurs chantiers ya ville. Na complexe Kananga ex Athénée Royal, mokonzi ya mboka Fachi Béton apalpaki di doigt évolution ya bamisala na site oyo esika wapi bazali kotonga ba bâtiment oyo ko abriter ba école secondaire na cadre ya ba travaux ya rénovation ya école oyo. Fumu ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki ba explication claire par rapport ya ba travaux oyo. On pourra dire qu'on est dans le 25% de travaux parce que toutes les fondations ont été déjà exécutées et là on est en train de pousser avec l'élévation de murs. On a commencé le travaux, c'était le 3 avril de cette année et on compte le finir normalement au mois de novembre qui est contractuel parce qu'on a 8 mois de travaux, mais on se donne corps et âme pour qu'on puisse terminer le travaux début septembre. Heureux ya komona les bétons de la République na chantier na bango ba ouvrier bazanga kité ko manifester esengo na bango pona koyamba mokonzi ya mboka.
Kolongwa wana cortège à président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ezwaki direction ya hôpital provincial ya référence esika wapi bazali kotonga morgue moderne na financement ya gouvernement central. Esengeli boyebaki entité oyo ezali na capacité ya 54 places contrairement na oyo ezalaki liboso avec seulement 9 places. Avant ya kolongwa ville oyo Fachi Beton akitaki lisusu na campus ya sika ya université ya Kananga en construction et sika wapi kalate bokomo na mobange na bâtiment ekobima na mabele pour na meilleure condition et enseignement ya bétudiant. Awa mfumu ya mboka apesaki ba instruction claire pour te misala oyo esila na délai prévu na contrat. Juste après, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki nzela ya aéroport direction province ya Kasai Oriental. Keyo ndenge kaka ezalaka lokola bobo mesano ville ya Mbujimai ezalaki ya koyinda lobi eleki pona koyamba le garant de la nation après séjour na ye na Kananga 18h heure locale. Boeing présidentiel Simo Kimbangu et Kiti na tarmac aéroport ya Bimpemba avec au bord son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ayambamaki avec un pacte pe idéologie na ba autorité provinciale pe na ba oyo ba utaki ville province ya Kinshasa ko banda libanda ya aéroport pe nzela population ezalaki mobilisée pour na koyamba le béton de la République avec un pacte pe idéologie. Na chef-lieu ya Kasai Oriental, le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salaki démonstration de force, population balobaki, Fachi Beton ou rien. Kasi sengeli boye baki, mokonzi ya mboka, akena Mbujimai, esika wapi, a ko assister na célébration ya messe ya jubilé, ya évêque ya Mbujimai, na stade Kasha la Bonzola, pe a ko procéder lisusu, na pose ya première pierre, ya site ya construction, ya nouvelle ville, na Benantumba à 5 km ya ville ya Mbujimai. Ah oui, boinde zalaka. Fachi, béton na béton. Keyo. Fachi, lokuta eyaka na ascenseur kasi vérité eyaka na escalier malembe pe ekomi bakulutu baloba lelo oyo éclairage emonani directeur général ya Société nationale d'électricité SNEL SA Fabrice Lusinde auti kozala réhabilité na ba fonction na ye na entremise ya ministre ya portefeuille Adel Kainda na correspondance signé le 22 juin eleki ministre ya portefeuille asengi na président ya conseil d'administration a convoqué réunion afin de constatuer sur levé ya suspension ou ezalaki ko peser sur la personne ya Fabrice Lusinde. Il s'est ya ko rappeler que Fabrice Lusinde azalaki suspendu le 18 avril eleki na ministre ya portefeuille en exécution na recommandation ya Assemblée nationale oyo babandaki ko accuser sans argument solide d'incompétence pe manque ya vision claire na gestion et entreprise et loko etikala jamais kozala prouvé alors que en quelques mois seulement na tête ya Société nationale d'électricité Fabrice Lusinde aboujaki makambo nyonso ekomaki kozonga à la normale et loko esepelisaki te ba ennemi ya mboka oyo ba montelaki ye ba faux dossier lelo oyo yankuku ebimi na mposa Fabrice Lusinde azali kozonga na ngwende na ye na lopoto baloba quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra. Keyo. Esika se moko pona kotangisa bana bazwa formation ya kitoko collège royal.
Clôture l'année scolaire 2022-2023 na cycle maternel ya Collège Royal na commune limitée et Salamaki avec un pacte pédologie week-end eleki plus précisément mokolo ya samedi 24 juin 2023. Prenons parole liboso ya ba parents, ba enseignants pe batu ya ndenge na ndenge, promoteur ya firme Royal, les baobas géants monsieur Jean Velete abandaki nanu na ko remercier ba parents pour la confiance oyo ba pesaki na Collège Royal. Tika na yebisa bino ke ambiance ezalaki na ndenge ya kosakana te, ndenge kaka balobaka na Collège Royal, un meilleur cadre pour une formation de qualité ezalaka lufunu te yoka eloko oyo. Na kotala oyo nyonso bana ba démontraki et tikaki quelques parents indifférents te. Je demande comme cela à vous parents de venir. Ce n'est pas pour rien que je l'ai dit et que je vous invite, mais c'est seulement parce que je l'ai vécu. Je suis moi-même témoin de mon enfant qui a été inscrit ici, qui a évolué jusqu'en 3e maternelle et qui a changé même sa façon de parler, de communiquer. Et des fois, elle dit des mots où je m'étonne, tu vois. Même en anglais, elle arrive, elle dit des mots, je m'étonne, je me dis, ah ben voilà. C'est que je vous invite de venir inscrire vos élèves, vos enfants plutôt, c'est que je dis, vos enfants à l'école royale. Et je crois que vous ne serez pas déçus et je crois que vous serez aussi contents par rapport à ce que votre enfant va acquérir et va apporter comme éducation, comme savoir, comme évolution à la maison et surtout à la maternelle, c'est bon. Formation d'équipe bien makasi, bana ba travailler kitoko. Na ndenge na kotisa ki mwana vraiment mwana travailler kitoko na Royal. Bon ba parents o batikali na souhaiter bango ba ya vraiment kokotsa bana. Formation ya bien, qualité bien, zalia la désir. Tala, lisolo ya kwanga botikela bateke ya formation ya qualité na Collège Royal. Papa, maman, héritage ya solo koki kotikela mwana ezali obele éducation. Eza possible mwana na yo pa koma na ba capacité ya boye kasi se esika moko na Collège Royal. Yeke yo. Oui. Angola il faut la drapeau et on a pour du colo. Bino mon monument, azali na bino na Congo, abetaki na Atlantis, azui visa Atlantis, azui green card na Atlantis. Lelo nationalité yango. Green card ke go mama oyo. Donc, plus de kuna pondu. Kaka hamburger. Babi McDo. McDo kaka. Babi ka McDo. Nango sina selfie na bango boy. On saki. Désolé. Oh, poste. C'est fini. Oh, qui colle était. Les arabes à plage na banque. Sinon, tu vas y avoir du canal. Bon, tu vas le mettre. C'est pas ma casse. C'est pas ma casse. Donc, puis dans votre côté, tu es Atlantis. Toujours. Le 6 mai 2023, Ngonga et Belemi na Kinshasa, Bembo Kilimobimba et Paiwapi, et Kei et Zongi fête na Basiber Atlantis Nyon sur la République démocratique du Congo, Angola, Tina Congo Brazzaville. Obetaki deve loterie na yo, ozwi pe ba résultat positif, Kima na lomba union son pour le bénéficier na 100% ya prise en charge na ba société Atlantis SRL pour na ba démarche, billet d'avion, imaginez tine sika yo kovanda na États-Unis d'Amérique, sans makelele, sans malanda,
pour Atlantis eza likambo ya easy na easy. Cyber Atlantis toujours en mode avion, jouer, gagner, peut voyager. Mokonzi ya code ya déverrouillage masolo ya Devil Loterie ayebisi bino boye. Kobanda le 20 mai kino le 30 septembre 2023 toza déjà na système ya préenregistrement afin ya koélaborer super qualité ya photo 50 sur 50 format américain, super identification pour na bandeko bazalaka na occupation ebele na période ya Devil Loterie. Atlantis en mode avion, c'est-à-dire jouer, gagner et voyager. Ce sera les trois types de masolo pour les Atlantis en mode avion. Et bongo masolo ya visa d'études pour tourisme na visite médicale koloba kutu te. Ba porte ya ba Cyber Atlantis ezali polele mikolo nyonso kobanda 8h kino 18h. Pour na plus de précision okoki kobenga ba numéro ezali affiché. To pe okoki koleka na ba adresse ya Atlantis nyonso. Cyber Atlantis easy na easy. Cyber Atlantis mode avion toujours. Ekeyo! Oui! Moi États-Unis, pardon. Aigle. 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 Asota va niveau. Asota va niveau. Aigle. Ati kayo, hein? Mama Gwyn kate sili. Gwyn kate sili. Aigle. Américaine makasi. Asota va niveau. Voir à makasi, ils ont autant makasi. Tiba zwaka. O betra nani. O gagner. Tiba gagner. Tiba ça la rappel d'interview. Tiba yé ko la rappel bangla refana. Oh, ta ya. Ta. Aigle, passeport et qui est zongi. Eh, le dieu de ma vie. Passeport et qui est zongi. Passeport et qui est zongi. Et qui est zongi. Et qui est zongi, ya. Passeport et qui est zongi. Phénomène kidnapping à répétition, phénomène oyo ezali ko traumatiser population ya Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Batu oyo bazali ko mona bazali ko zwa nkuba boye, bazali parmi batu oyo bazali ko sala pratique wana. Tozali awa ba côté ya Monga Fula, 3 personnes oyo bazali ko mona batantaki ko enlever bana ya mike ya basi oyo moko bomoni ba memi na maboko ya policière, mususu ye wana traumatisé bazali ko calmer. En effet, ici bazwaki bana ya batu bakotisi bango na quête, veut dire taxi jaune oyo bozali komona babandi kokende, kasi heureusement pona bango conducteur ya taxi moto moko azalaki pembeni a remarqué mouvement suspect, a signalé baninga na ye balandi bango ti beko bazwami. Bana, ce sont les enfants qui ont juste. Mon général le major Silvano Kasongo sere batu oyo bala kisa nanu baninga na bango, bala kisa batu oyo batinda ka bango, batu oyo bakenda kotekela et puis surtout tolingi toyeba soi-disant ba organe oyo balongolaka batu pona koteka ebimelaka nzela nini na mboka oyo. Kokamwe Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo. Lelo formation ya qualité ezana kombo semoko Institut supérieur royal de techniques médicales ya Kinshasa, ISERTEM en sigle. Jeune finaliste, papa, maman, olingaka koyekola médecine, occasion yango yepesa melibino. Boki mambangu na ISERTEM pour la formation ya solo avec ba personnel hautement qualifié pour awa ezalaka théorie kakate kasi na ISERTEM pratique.
pratique ne pratique avec un pack pe idéologie. Boya et belé kosa la inscription na bino na ba faculté lokola sciences, infirmière option hospitalière, technique de laboratoire, sage-femme accoucheuse. Bokanisi esili te Izertem azali kwa sire esika ya kitoko po na ba stage na bino pe ba bongisa de bino bibliothèque moderne po na kotanga na ba condition neti kaka na mikili ya poto otangi au défendre pe osilisi formation na yo sans problème ba famille pe société ba sepeli alongi na ye. Pour l'inscription, ba porte Izertem et Tigali Polele, ko banda lundi kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. Izertem kin ezwami na numéro 4774 avenue Bobozo, na Mandrandel na Kingabwa, commune ya limité référence rond-point TP. Tala tolo balisusu nini batindi kakangomba te. Izertem mbatambuta ya ba institut supérieur ya ba technique médicale epe sazoua te. Ekeyo oui. Cité d'ambiance charge ya couloir Kimbuta aéroport bar. Eyinde na Kinshasa eyinda kamabe temple de l'ambiance ya Tchangu aéroport bar Kimbuta. Cadre idéal pour na ba divertissement na bino pe pour na ba détente ya kitoko na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. O mela mwa kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique, zéro infection et senga kande boye ozo melane siga ya kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague za makasi. Des fois au Tchelibaya to lambeli yango. Donc désormais ezala pour na ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali. O uti mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye imalamu na aéroport bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te. Nani akoloba lisusu. Aéroport bar Kimbuta mbatambuta. Hey Kejo. Assainissement ya ville province ya Kinshasa, Kinshasa Bopeto, comme le veut le chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pe autorité ya ville ya Kinshasa ne justifia qui présence ya les fils de la promesse, le major Rémi Kanzadi mal à l'aise, pe ba troupe na ye na balabala, week-end eleki esika wapi, bazalaki kosala salongo. Pau na maboko bazalaki ko déboucher quelques caniveaux awa na ville province ya Kinshasa. Awa nde omoni biso moko police po tozala exemplaire salongo ebandaka na biso moko epeto semboli mwa banzoto semboli mpe tetetere basi tozali zolanda propriété mpe banda place yo ozovanda obayeba toza moto ya mopeto oyo moko ozala nanu propre liboso ya lupango na yo ozala mpe propre liboso esika yo ovandi na ekando na yo ya ite yo moto ya magasin yo moto ya lupango na yo matite eza liboso na yo tela sese bucha yo kozela leta te aya kopesa yo ordre yosala yo moko kozala na initiative ya kosala mosala ya kofungola tela se ya kolongola matite eza liboso ya lupango na yo matite eza liboso ya magasin na yo place yo otekaka mapango mpona kosala contrôle
Kuti fulu na yo lelo samedi au quoi quitter pas moda propriété akangi yo Yolanda akangi yo kako futa man na leta ba chef quartier basala ka susu salati Yolanda yango mo biso mo exemple police yo mo ko bonde to sa busala to bandi banda force naval na baramoto yo kende ko ti Apollo to kende ti Apollo dans la fosse à vous biso moko police d'assainissement tous aba exemplaire. Ah oui, boende ezalaka esengeli esala makande boye soki tolingi ke Kinshasa ya lobby eleka ya lelo eza possible. Que yo Abu Gaston des Martyrs Tonini samedi 24 juin ba mourir ya bonne musique ya République démocratique du Congo pe ya d'autres pays d'Afrique na ya monde bazalaki témoin ya événement moko historique. Bango bazobeta lisolo matanga ebongo bongia makasi lisolo nini bakobeta lisusu prison ekangaki nzoto kasi molimo nanga ezalaki otama na liberté nabimi ezanga bazuri ya zeto. Auteur, il y a plusieurs tubes. Ferregola le padre a décidé qu'il y a histoire na reine mythique Oyo ya Kinshasa. Play à craquer Nyata Muninga Senga pardon. Victoire Oyo na Stade des Martyrs. Et ezali simplement victoire et artiste était Kasipe ya ba fanatique na ye appelé communément bagolois Oyo basala ki démonstration na misu ya batu nyonso ki bazali capable ya correlever ba défis les plus audacieux. Elisa bagolois basepela Rapidol balide mikatandi Ezanga bazuri ya zeto makoka mwate Elisa bagolois basepela Rapidol balide mikatandi. Sans incident, concert Oyo et se déroula qu'une ambiance moko festive et conviviale. Après tout, honneur et fierté, Izali Kaka et la musique congolaise. C'est le Congo qui gagne. Félicitations, na Ferregola, les padres. Que yo! Tabakita Baba Lukola Mabele fils Manina préférable bino c'est pas na ba image vous pesa merci na Gelor Tawaba zalaki na sima caméra ba bébé jamais borata ekeyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.